parce que ba ministre tolembi, ba gouverneur tolembi, ba commissaire de ba bourgmestre tolembi, ba chef du quartier tolembi. Donc bino parti béton ezalakate. Pour bando ezotonga mana gouvernement wario banzela ezotonga manya sezo sala. Fati beto kototo yebi ete to yoka kara kombo pona na yebi ete. Yo yebi président. Na votera yete. Fati beton yebi. Na yebi ete. O votera nani? Fayulu. Fayulu. Mwana mboka yebi Fati beton te. Na yebi ete. O beton awezate. Fati beton. Na mona yete. Yo muto mona ga yenga na mona yete. Poto comme na centre-ville, faut aller du moins na 10 000 francs congolais. Talaga 10 000 francs congolais, bana ba olia combien? Na classe bana. Na classe bana, na makamba bana nyonso tout. Talaga ba mapango yango ekomi divisé. To fingi mutute mais Brukumes. Do mapango ekoya wa ekota. Brukumes aza complice. Na chef ateka mapango. Ba zaba en tout cas. Ata député mo to mona na biso na bambute ba député ba suka ka côté presse suka. Na yo mbungu pa mona ka. Ayaka wate. Électoral, ils ont parlé hein na makambo ya social. Social c'est quoi? Social, s'il faut mesurer la vie de la population, il ne faudrait pas avoir Gombe, il ne faudrait pas avoir Limité ou encore Bandal. Aller dans le quartier périphérique, s'il faut voir ou palper, ma bonne difficulté à bateau. Hein? Quand on parle de social, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est le manger. Alors quand... Nani. Député na bino wana soki. Député nani? Bonga na yebi kombo soki mbungu na bino soki nani? Leo mbungu. Yo benge mbungu. Kashi mbungu kashita. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Congo France Télévision. Ngaya bino Gloria Kenge. Lelo na kiti awa na banga moyo, précisément na quartier Kadi. Place difficulté zali na kata commune Kiseso, population zolela, nzele zate, courant zate, bazo souffrir vraiment na yango wana na zanga mokote, na zana mwana mboka, mwana ya quartier Kisi ya commune Kiseso. Bonjour papa. Bonjour maman. Boni mwana mboka. Bon, toza muke malamu. Muke malamu c'est-à-dire quoi? Parce que tu es na commune Kiseso, tu es précisément na quartier Kadi, quartier Munene, quartier population est belé. Ba difficulté ni bozala nango awa. Alors son alobi muke malamu c'est pour na évoquer eloko uti koloba. Alors ndenge toyebi moteur ya développement nyonso dans la d'abord moyen ya communication. Par exemple moyen ya communication toyebi banzela ndenge banzela ebele à travers lequel bateau bakokosa ba mouvement na bango pour améliorer les conditions de vie sociale na bango. Alors awa na quartier na biso tozali na difficulté makasi ya nzela surtout. Bato bazana difficulté à atteindre centre-ville d'abord ça et aussi les gens du centre-ville qui ont des projets à réaliser na kati ya nzela na quartier na biso ont la difficulté de le faire par faute ya nini ya moyen ya communication. Les gens de bourse encore du point de vue social, ba moyen ebele pour se déplacer, atteindre ba milieu wana. Il y a certains élèves même qui étudient dans ba quartier où te ba net ba limité ou soit Lemba ou encore Matete doivent encore donner plus ndenge bandai ko pesa liboso pour ba futa transport pour atteindre ba milieu wana. Donc difficulté za makasi pour nzela po to moni ngomba o nzela munene kaboli bino na campus eza ko bukana donc bozo souffrir ko ya nanga boy na zui moto na nyokwami nzela moto onde tina kweya na bukana donc c'est que vraiment difficulté za makasi. C'est comme je disais que ba difficulté za très makasi les gens pour se déplacer, un peu plus. Il y a une société égyptienne, mais du coup, à un moment, ils ont arrêté les travaux. La praticabilité dans Zela, et créer encore érosion très grave. Alors que cette route avait une très grande importance, il y a qu'à raccourcir Zela ya campus na quartier Oyoboye. Et puis il y a qu'à désengorger
la route principale oyo qui est dans Nanzila ya campus. Donc les gens pouvaient quitter campus Nanzila oyo pona kokoma ya matete. Ba mituka oyo bebande ko uta matete pour que na campus boy ezo isusuti. Il y a certaines personnes qui sont obligées aussi de quitter le quartier puisque leurs projets de vie ont difficulté d'être réalisés à cause de Nanzila. Ba réseau il y a Maï et baby ba réseau pe à courant mususu et baby à cause il y a destruction ya nzela oyo boy. À part nzela besoin un problème à courant ça normal, Maï pesa normal ana kisenso précisément le quartier Kadi. Bon, nous avons des problèmes énormes. Je dirais même un désengagement de l'État par rapport à ces quartiers. Je dirais même dans le quartier commune qui sont de façon générale. Il y a la société de la régie des zones pour ravitailler les communes wana na Maïté. Donc ça est là bas forage ou comment? Tout à fait. Alors, je ne sais pas si on a privatisé la régie des eaux où tout le monde, la société, ONG wana ya forage, Azurep et autres gens de bonne volonté, si on parle au Kosenga na nini na ba kondio bazolanda biso pour le moment. Bon, je sais que électoral, ils ont parlé dans Makamboya social. Social c'est quoi? Social, s'il faut mesurer la vie de la population, il ne faudrait pas avoir Gombe. Il ne faudrait pas avoir Limité ou encore Bandal. Aller dans le quartier périphérique, il faut voir ou palper, ma bonne difficulté à bateau. Quand on parle de social, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est le manger. Alors quand bien on a la première nécessité, alors que nous, la République démocratique du Congo, tout ça entouré na maï, et que cette denrée devient du luxe en RDC. L'électricité devient du luxe en RDC. Mais devient du luxe en RDC. Et c'est une malédiction. On peut se poser comme question. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci mon Mboka. Merci beaucoup. Tozo koba se kokoba quand na quartier Kadi précisément la commune ya Kisenso. Kokita nanga wa pasi nzambe. Bana poto bana mona. Ndena zonyo komanga boko kokita wa pasi. Na kata Kisenso et pas bana mbo nazo nyokoma mayaka lingala. Bonjour papa mwana mboka. Bonjour maman nanga. Toza na commune ya Kisenso précisément la quartier Kadi toye sika quartier Bambou toye sika ngombo e Kabola campus na bino. Difficulté ni boza non parce que ngamo mwana mboka na nyokwa mi pona koma awa na souffrir moto na mata ke lingi ko kwesanga ndeti na bukana loba mwana mama nazana likamune na koloba te cameraman na kola kisa talanzela ndenge ezali toza clavé tobimaka difficilement kokota difficilement nga nazo senga na président de la République parce que ba ministre tolembi ba gouverneur tolembi ba commissaire de ba bourgmestre tolembi ba chef du quartier tolembi donc bino fati beton ezalaka te po bando ezotonga mana gouvernement wario banzela ezotonga manya sezo salama fati beton koto toyebi ete toyoka kala kombo pona nini toyebi ete po nzela oyo bande bukana ti lelo ata velo pambe komaka te tala difficulté tozana so tolongwa po tokoma na centre ville faut zala di moins na 10 000 francs congolais tala ka 10 000 francs congolais bana ba olia combien na classe bana na classe bana na makamba bana nyonso tout tala ka ne tozali tozotambola makolo kolia pasi ba kamno sport pona toza clavé nzela na Kisenso ezate ya auto bengi na Fati Beto etant que président na biso auto votaki aya atalela asala tamu kolomoko aya kotala nanu Kisenso pesa commune aya nanu na Kisenso azoke na ba député ba votaki bino est-ce que ba yaka souvent na siège ba yaka ba poser bino ba question ba webi difficulté na bino o permettre bango ba luka moyen ba changer quartier na ata député mo to mona na biso ara bambute ba député ba suka ka côté presse suka na yo mbungu pa mona ka ayaka wate ayaku tuté ti alongwa gouverneur de la ville atikala ko ya awate beta tour atati abo ete boya lobaka awa ezanye so tout ça ata mukolo moko ya awate eloko moko te to sengi na président de la République ye moko penza président acha non makolo na Kisenso aya ko tala Kisenso bato yi de pestoze belé aya penza na Kisenso aya ko tala ne Kisenso za clavé donc bino à part nzela bozana prendre courant te mai pe bon problème na ngote j'espère courant toza moi bien mais mai
tozaka na ba forage. Ba forage wana eza l'état mutasali yango ba individu mutu basali. Eza ba privé bato basali batiela biso pe mai. Batiela biso mai courant toza moi bien mais mai nde vraiment eza to ana difficulté mai. Talaka libenga onenge ezali. Ya passe. Moi to lekeza te to komo leka lokola atakutu na lufu ezalaka boyete. Merci beaucoup mwana mboka. Merci tozoko base kokoba. Tozoko base kokoba. Bonjour mwana mboka. Bonjour maman. Ah toi na komina Kisenso papa toye na nyoko mikutu na otiko kita kuna na se. Pas si moyen te. Ah boza na problème nini difficulté ni bozalaka. Nzele za bien, courant za bien, mai za bien. Réellement yo moko utolo bayango okiti yango difficilement. Mama ngana koloba na kanda te zate so na lobi na kanda te ndena zane esengo. Merci mingi. Yo moko difficulté auto traverser ao. Ni bengyo ekunda ma ekita e marque mokoloba kutute. Mais ao to ça na difficulté ya li bengyo yo bakundela biso yango mai courant to koloba eza na ngoma un peu stable. Mais mai likambo mai. Et puis likambo nzela oyo tokosuka wapi siko. Awo bientôt mbule ezobanda bakosaki biso ke mbuba kosala yango na elanga comme vers suka vers fin awo mbule linge banda est-ce que autrement tokosaleza wapi siko parti ono sezali awo bakopanzana bakokima siko po mokili esepela bakonzi yango pe bazomona pe bazoleka no balekaka te ba député bo vota balekaka te na Kisenso ta moko alekaka wo pe tozoyeba bango pe te soki banani yango. Merci maman nazoye bisayo en tout cas même osenga na bakonzi tosengi bakonzi nde yango wana siko bakonzi yango soki bayoka kabiso batala nani mwa likambo yozo filmer biloko oyo bazomona yango tala etandi ya libengi oyo anka umbule bandi siko population oyo nyose kokima wapi okende wapi ata vous-même. Merci beaucoup mwana mboka tozoko base kokoba. Bonjour mwana mboka. Bonjour maman. Ah toza komina Kisenso tokiti na nyoko mikutu ngamoko kokita wana na libenge wana kotambola na souffrir makasi. Merci maman toza na commune Kisenso mais place au telemi toza na double quartier mais ezaka commune moko. Mais loko ezoboma biso tata mwasi to bakonzi to bino boyoka biso. Eloko moko ya mabe ezali makasi. Omoni ba autonoma bayaki to vota bayaki kolia nde mbongo na bino bayaki po na intérêt ya population te yo moko na notokia ngaku na tomboli yo na simbio na maboko po mata eza na commentaire musuna osala te mais yo moko commenter te mona toyebisi bango boy pa fatia yo kabiso pa fatia yo ka mabe na biso pa fatia yo ka pe malamu na biso ayo ka pe pasi na biso ye moko a se comprendre oyo moni ebongaki te ke to kendele yo kuna chance yo kiti sur le terrain so ozana bolingo na biso na nzoto za nango to tomboli ko tombola wapila nyoko mi makasi mais nyonso moni bosunga biso mbula yango ebandi ba mapango yango ekomi divisé tofingi mutu te mais Brukumes do mapango ekoya wa ekota Brukumes aza complice na chef te ka mapango bazaba en tout cas merci maman. Merci mon pasi omoni passport yawa tala libeki komata na yo basibe na nzoto batomboli yo po matawa pona nini mokonzi mboka asonga biso te Brukumes oyo biso Kisenso ayaka na yawa te atambola ka te na ba vendredi oyo ba salongo ayaka te ayaka koteka mapango oyo ba cimetière ayaka wana ya lukuta to mona ka été. Bon merci beaucoup mwana mboka bonjour. Bonjour maman. Bonne santé nangola nzambe tokiti na komina Kisenso tomoni bato bazolela souffrance eleki nzela pasi mai pasi courant pasi tandis que pouvoir na biso eza pouvoir le peuple d'abord président Fatia Lobaki peuple nano se retrouver avant Moutounion surtout ce qu'on bino a na commune Kisenso bozo se retrouver ou pas. Bon, normalement pour na tellement de sujet le peuple d'abord oui tout faut qui n'est sécurité tout faut mais en ce qui concerne le peuple d'abord tout le monde a noté na niveau Kisenso vraiment jusqu'à ce jour il y a même pas de solution au niveau nzela et puis maï courant problème maï eza malamu courant eza malamu courant eza tantôt plus tôt bon maï peut tantôt plus tôt c'est-à-dire donc tu vas vivre en sens que maï m'a bien pénaté et pour Banzela région de poste Salamati le lot va condamner le peuple d'abord c'est que l'importance n'a pas sauté
ça veut dire que intérêt à Bakondi. Les députés vont voter, il y a même pas de solution pour les députés. Donc, si j'ai à compter rien du tout, intérêt à Bomoko, Bisso peuple était. Peuple, tu vivre dans la Bisso. Parce qu'on sait qu'on a Bakondi, le quoi Bisso a toyé, caméra, chaîne na Bisso, il y a Congo France Télévision, et là on y a aussi un peu. On a reçu un peu Bakondi, Bisso m'a wanté que tout ça, Congolais, Congolaises, pas vraiment la gamme notion qui s'enchaîne. Toujours Kemba Koto, Talam Zela, Tokendara, Potokata, Tobima Campus, Angola de Baclé, donc moins maté. Donc, Bastoni, Bisso, Zela, Bazon, c'est normal, et puis, Batala Bisso côté, Mamotel, Mamouya, Bakura, Bamai, et puis, Babon, c'est Bisso Mboka, et c'est un peu normal. Autant on a besoin d'Angwana. Merci beaucoup, moi, Mboka. Bonjour. Bonjour. Bon nuit, Mboka. Ça va bien. Tu as l'issue sur la commune qui sens précisément à quartier Kangi. Ah, difficulté ni Bozanango. Ah, Fati Beto Zate. Wapi kati nazo tuna yo wapi nazo tuna difficulté ni bozana ngwa parce que alobi le peuple benga wa nyonso to libeng mutako bongisa zate toza pe na mokonji biso ya wate mwana mboka ba député wana ba yaka te ko landela wapi basa wapi to mona bango to libenge awa nzele bongi te na libenge zani te e bongi te ata pasi ndenge ni bongi te tala siko bato bazokoya kwena ba mama bakoko ata yimoko oza place ya ba mama koko kotambola donc bonyoko makana nzela ngo pasi ezali otambola te to katsaka te to kenda ko baluka boiti kuna likola pre to ke kometi na social ya basoda eloko nini osenga pa bakonzi baya ko sala nzela oyo tala banda ko nyonso awo babotuki nyonso to elongwa ata yimoko na place na ngai to ko sala nini sikoyo elibenge komo hoteli ya base na mibali bo sikoyo aya ko sala azosila nini aya wana nani ye nani député na bino wana soki député nani bonga na yebi kombo soki mbungu na bino soki nani leo mbungu yo benge mbungu kashi mbungu kashita mbungu aya kosenga papa Félix yo senga leo mbungu senga papa Félix ni na yebi yete yo yebi président na votera yete Fati Beto yebi na yebi yete o votera nani Fayulu mwana mboka yebi Fati Beto te na yebi yete o Beto awe zate Fati Beto na mona yete yo moto mona yenga na mona yete. Merci beaucoup mwana mboka. Merci beaucoup na premièrement na caméraman wa sunga kinga ko ya kokoma tina kate sikoyo ana kisenso Gédéon Swele. Bon biso to sali musala na biso caméra ya Congo France Télévision musala na ko kita na descente ko ba souci ya population difficulté population ezomona yango to yaki na commune ya Kisenso to yaki ko yoka population pasi nini bazana ngo souffrance nini bazana ngo na sere ko zwa tango kuma pana bato ya bino bakondi il faut bosala l'effort ko bongisa commune ya Kisenso précisément na quartier Kadi yango na pesimbote na ba nyonso bazaki na sima ya tondo ike ko landa biso pesimbote na Jili Kenge Kati Kenge, Naomi Kenge, Patricia Loba Mwasi Abato, Suzy Kapaya. Merci beaucoup à Maria Mboyo, Maria Coiffure, ma copa. Merci beaucoup à mon boss, Papa Blaise Madiamanima, Mbote Bele na boss Nangai, Dragon de la Monnaie, Serge Makila. Merci beaucoup. Ciao. Congo France. France.com site ya Tolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko. Congo France.com